Tanti Linda lo sako na. Mwasi alipeka solo azakobe lengi na mobali ya kwiti. Ba tanti bolimbisa ngai. Mais fona ibise kaka. Tanti Linda lo sako na oliso. Libula wese banga kabolumbu a motote. Obike tanti Linda nena maloba na ibite soka na nani vraiment. Tanti Linda lo sako na oliso. Mwasi a soda azali moto te po civil amataka. Ti wana ndi fali. Na mika sika. Tanti Linda lo sako na oliso. Moto abolumbu ataka maboko na poche te. Pas dans bilamba. Tanti Linda, c'est pas ça bana États-Unis hein. Elle veut dire qu'il a une boule kassa c'est pas le basila. Lo sako na yo. Biso ba mongo toloba ba kundu luba fika ntaka babeta kambata na mokonga nkoba te. Isongolo e. Funda ya mbala zala quelque part wana mama papa bi oui ma fille. Omoni ya yana mbala zala na porte asuka kuna azala kaka so amuninga na lati jip nanga carré alobananga ona matana nzete na bukele manga. Papa tomboki na mwasi na yabi no. Omoni maka mdalinga te mwana ko tana mandaka batu Claude Shepa tomboki. Abi voilà, mi bala ki sasa ba ko violenga mwana. Eza na mbala suka mwana ko ta sukuna te. Papa tomboka boko melatia bingi bana senini akei. Mama tika la vandisi mwana kita bia bon. Donc il y a un mobala la so monoti kiloti na auto jeep na ya carré katinda ko nini o matana tito bukele manga. O eba linga katala nini. Mona balinga katala nini yango. Alinga ta sous-vêtement olati. Sandales, préservatif. C'est-à-dire capote. Parce qu'il y a transparent. Est-ce que oui, bana miki bona na permission. On a là-dessus. Préservatif. Tu vois? Mais non. Oh. Non. Bandeko, bota Tanti Linda. A luka nini vraiment na nzota mwana mobali wa Hendrik Basila Leandro. Ah bon? Yo ngamba ndeni. Ah bon? Franchement. To mekanini. Maman bozo. Oh. T'es entre nous. Yo pena. Non. Yo ce qu'on a Zahira, non, arrête. Non. C'est l'ambiance de cette émission. Ça fait du bien. En fait, revenons à notre tabac, à nos moutons. Yo pena non comprendre. Ozarandoki. Nazandoki te. Naza mutu normal, naza na ngamta misa mabete, na ngamta priya trop. Et puis nasambela na bima, église bima, nasayo, batu bayebi yango, yango zo mona makambezo ya. Ngaso mekina kaka pima na kombo na Yesu. Miyango ya Satana. Panza. Entre nous, batu bayokate. Source inspiration les akanini. Nature. Vie normale, yango source inspiration nanga. Ndeti dans la vidéo moko lobby ozoka vona ngeze pe cassé parce que nazaki na studio ça fait 3 ou 4 jours là na tournage mais dans la vidéo moko na to loba qui sasa makambo na lobby muninga zelongi mabenga no to yebiango mazingo la zili mbali na ye siko libala o yazwi yo yebi ko zelongi bien mais ozoki somba bilamba kano o yaka na feto bi ba sentir nga na feto wana oh ya muninga zelongi mabazu libala yo ko longi abazu libala te siko yo rasini ni ba olula nde una fetango ka nenga ola ta voile star a fete zande ye siko nde ba ko petika ye ba fara jour na ba fort de terre soki 3 couches ya ba mona hôtel et puis muninga beng so na fête anniversaire après sur invitation la tente blanc musu rouge tango muninga baluki yo la ndese baloba sia ala tanga piscine ya de nini yango tena uniforme matanga o to uniforme ya nini yango okende bongo oyepe na fete okoti bu o melanine champagne nini Jack Daniel oyebiso za kinga na saloni kosimba boete madame Osilika kosimba boete obinga na saloni no saka lokwa muta parquet voiture mabeli banda sko ba benga ona kata fete ya tantine yo bon saka musu aleka tango bimika na kangi porte pengete bimali banda pour la belle taper voiture rouge noir na benga inangayo mais c'est pas obligé to se pelisa muto bengsi na fete po aza muto fete wana te si yo alingis fete na yezala ndengo wana yeluka ba film musu bazala ka soka za na zemi comme impoli au mona mutu ba manquer so bali ba gangela te boutique zimi sala ka mutu motema moto oh ya donc impolitesse ngona zemi na yo etino to manquer président de la République dans motema moto zemi etino manquer généralité oya ko manquer nga maman sumbanga ya ngaso na ba terre ngande ngande ko langa bala sente yo ko ba etiko pa na biso siko ko bika ko manquer mama nanga bato balo balanga kite non eza zimi mte sale bonge sa motema moto
faut manquer le président de la République. Moi, Betenga Lisolo, Igor Foulumelo, la tête de l'évangile aux États-Unis, Rodrigue Nzenga, Babi Natunayo, il paraîtrait que au surprenant Inderono, Badocha Lito Inacoin, Yopo Sengi Muto, Lito, Acha Pelito. Est-ce que c'est vrai? Ya, Kotsanga Lito, Kobi Yesu, to Jésus. Pour que ça, Lito, c'est un mouton, Bakatari Lito, et Batier, Lito, pas Yesu, c'est Lito en Mandéni. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Asuka Church, Dallas, USA, organise une grande journée d'action et de grâce. Comme orateur, le berger Cédric Wawa, responsable de l'église centre évangélique La Résurrection de la ville Galesburg, Illinois, USA. Et comme hôte, le pasteur J.P. Mikai, ACK Dallas Church, Texas, USA. Invitation cordiale à tous, ce dimanche 19 mai 2019, de 10h30 à 12h30. Les miracles seront au rendez-vous. Venez recevoir la solution à vos problèmes avec les hommes puissants de Dieu. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Kanda, Taba, Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Borotos, la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Nguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Nguindu. Congo Promo. Merci très chers amis, je suis très content de vous retrouver dans le cadre de l'émission Bakenda Sango. Donc c'est Hendrik Basila Léandroit au Bomesana Kolinga Mingiwana. Donc le lot na cadre émission Oyo sur 3x Congo Promo TV5.com, meilleure chaîne du moment. To yambi pona bino Tantine Linda Kardasha, donc avec Yende Tourbeta Mama Solo par rapport à la carrière naie et puis à mon marambo belé belé etali Moussala naie. Tantine Linda Zaki Libanda pour le moment Zana Kinshasa. Est-ce que voyage naie Zaki voyage touristique ou bien Zaki voyage à Moussala parce que l'artiste veut vraiment voyage touristique à lui au tenagaki ba production banin. Moi le côté dans mon monde dango. Donc nabi que les autres reçoivent la vraiment moi mingi. Donc j'ai dédié cette émission spécialement à celui qu'on appelle Moïse Moussala ou Azolanda Biso nakati ya salon l'univers de beauté au Ezwami na avenue Lukusa nakati ya commune ya Gombe na premier shopping mall. Donc bambote na ba personnel nyonso wana na moni personnel nyonso ya salon de beauté l'univers de beauté quoi. Bonjour Tantine Linda. Oui bonjour. Tantine Linda omizo kitoko nazala déjà kano banda na misape makolo tina katkata makolo tina mipende na ngai tina poitrine na ngai tina suki na ngai mais mutebi mingi zaka muto azaka na ngai mais je vais bien merci. Parce que moi c'est fait la émotion dans mon Tantine Linda tendre et ça là moi bien. Tantine Linda. C'est pas ça comme d'autres makasi makasoka yokozuna te ya yoza tripoles ou comment. So monika moi ça kimba makasi ya buluke des cage ya bakindo bunda kombane dingo to ba kombo za na Centre Africa. Pour moi c'est pas ça quand tout les lembo 6 minutes excusez-moi bala batme na ko symbole msoboye ki mubali ne ozando ça obeta so moi sino obeta ngaseka yokozuna amuta bitumba ngaba jera basa bitumba te pona za lokwa biscuit. Bonjour dans ma fanatique Linda Kardashian, la petite Ozeblé. Il ne fait que ne parler pas beaucoup à la démarche des caméléons. Balobi na bimi kano bolulinga maquillage pepele lengue ou apia. Ya mais ça les amis balete misa tout est. Babito na premier shopping mall. Ils a place ni. Univers de beauté. Babiza na venu lokusa so kutika wana umatika na skalator wana so matate ko banga to buka na ote po yo mesana kana ko mata na betage so gandeni o kotiko bika univers de beauté au mona salon ya kano ya biso ba vrai chéri to tambola na ba singlier to le ba ko pluriel mi balo ya bien wana babenga baba pa tonton na ba chéri bien ba ya ma tante ba ngonde ba ya ka so za no ka katu kambadi. Bisous, bye. C'est l'ambiance de cette émission. Bisous tout bandaraboye. Na pesifi mote na celle qu'on appelle Joël Moukout. Wazulanda biso donc la loulou quoi. Donc Joël la loulou et ça la rend bien. Yazaka choko milboron tirano. Ah bon? Et na bangolo babenga baba paille grande. Ah non tika bozo bomangai. Na sepela makas parce que yebi makambo etali lox. Yana ba lox abatu muso yoki pena solo ta pour so caresser sili. Mais yes quoi traiter angolo ka mutu ba sala mutu critage balongo la zemo déjà mona kufina kata libum yes quoi zaka bongo la loulou. Joël Moukou talinga boité la loulou ya batu vraiment alinga boité donc bangi saraye quoi parce que azala moi gentil trop ça so moni ka boyaza aussi kana ebite poni est-ce que silika rapé je me demande ça quoi ça biso boninan. Oui, ils sont déjà vierges. Bah terme aux employés est-ce que bika ton na TV il y a ces vierges écoutez zakaka cette vierge les loko basalela te so santo beli mo tamutu pasi te za vierge mo bimba kumisankolo ya izana oka termete yango ndi bangi sio ubanga makasi Tantine Linda yonne na ba terme parce que ba terme on mi tuna est-ce que moi sino nda kwa mobali na on nda kwa vivandeni naza suna mbali mikolo te na benzambe mbula sika mamba sika apia mobala sika apesa nga binemia sika apesa nga ba camarade sika parce que ta ba mbula sika makambo te fait changer et nokoza kana mbai na zaki na ite makambo mabeko beta betanga na miso bato grand frère nanga Laurent Sokoko kuta kabola ngane kana maloba bimukolo yo kabona mono mbali wana mukolo ngana no salisa yo
De l'eau, on s'est retrouvé. C'est bon quand même. Bonjour, N'Apocalypse, Bella Guzman, dégâts matériels. Nakat États-Unis, Mobala Mbinga Molai. Son atteint comme bonne salanga, Moutamabel Mukusa. Napesimbote Naya Jojo Mandiki Mapata, et si Kozali. Yubika Yundongo Lobaki. Pimbe Nayo, Makam. Napesipembote, c'est lui qu'on appelle, veut dire Code Amboka, Yaouli Moucheni. Wazolanda Bisso, et sans oublier, na Papé les Rois, Formula Souka. Wazolanda Bisso en direct de Maroc. Toujours continuer. Tantine Linda. Betelapsono Lisolo, Bandano, carrière non dénini. Comment ça a été? Est-ce que ma difficulté nous a début à carrière dans Yopo, les Lozala, Tantine Linda ou Batbayebi, autrement dit, Brifi. Merci la question. En fait, Mutuna vie, Azalakana ambition naïe. Cause en a talent, peut-être Mikolo Bazo mon ami Sengiba orienté yo. Et un jour, j'étais avec mon vieux mon Lex, je dis bonjour, coucou, là-haut Azali, en Afrique du Sud, précisément à Djobo, dans la ville nantaise aux ala toute calamingité. Yinde mutaformanga, en fait, l'accent comment on côté manasé, na otapanaye, et vite fait, et mutu oya bimisanga pour les loyo yambanga na TV, c'est maman balosombo queen madame la reine d'Angleterre. Donc parcours n'angezaka vite fait, donc prier, maman balosombo, j'ai fait 18 ans et demi, naza toujours naïe. Par carrière est belle. Oui, parce que les lots l'expérience compte. Et tabazo mona Lindon Kardashian, namba ene brifi, azaya ko présenter des fois té. Donc tango moniye momo comprendre que ça y a travers. Ndeki ndumba. Tenga za kandumba te. Nazandi bajara basho yo, dalingambala sakana ngate. Ya te que sotinga ndaka libala. Omuninga ridwa ndako boîte memanga te restaurant memanga te mais ba makango ndo kenda ko bina na bango banzembe zo renier mikolo wana ndeto bebana naza jeune fille nous avons ça la peso ce par exemple même on a salon de coiffure comment l'univers de beauté Théo ça peso aussi peu que non tantine tonton brifi que non denio mais ngana l'univers de beauté Théo ezomina avenue Lukusa na Gombe on a premier mall zoa mais nazaka sur na mobile parce que mobile ça va tromper au kaka vous apprenez loka vite à 40 minutes loka mutasa lo te mazongi ndako longi fatigué ni on a compté stress mais auto ça makama beli banda nini on pas ça yo peut na linga roté pour mon neurones aéroto boka ta bisomé ta kinois au comprendre. Tantine Linda, aujourd'hui on se demande tant de questions. Qu'est-ce qui a fait que les lots au long d'un monde aux acquis que jouer normal mais tu comprends regarder au changer mon sexe comme Tantine Linda Kardashian moi Simon Yakitoko ya Shoko boy le rôle là-bas Guylaine au Bukasa l'américaine. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Plusieurs nangeza poyo moko lobi za rôle oyo Lindon Kardashian zoko incarné, azo représenté rôle à Bassi et non PD. Donc Linda Zamoisi, il faut d'abord y bango et puis za Kardashian par rapport ya coutrema et puis vie au linga komene, sotel basuri Kardashian au remarqué world. Brifi azanaye prévané même temps na panneau publicitaire et belo mona mona batiena ba panneau et ba Vodacom voilà ba tout ça par-ci ba société belé et pas artistes acteurs à représenter art naé talent naé et Melinda Kardashian pas y a s'imposer donc pananga artiste à cause à la statité faut ba variation y ba style et à la galaxie artiste en actualité tant le bilo sako les lots oh papa chéri jibe pendant loba ke evre de evre papa chéri belé longo mos bala pemba kota ngunanda côté vous comprendre des acquis œuvre oh na sali yango ba apprécier yango esimbi et na kotika ngondingo na te faut continuer nango parce que ba fanati bazaka ba tout mo ko tumboka parce que kotika onka Evre donc on dirait Nino et sali que Tantine Linda alobisa mokili lelo est-ce que ça parce que otaki ba côté wana na moko na bino na otaki wana po basimbiso mo eloko to eza pona nini non Tantine Lindon Kardashian en fait bonsoir mamie en fait azali moko ya kolongola bato ba stress ezataki na kene mboka mo quelque part non ezaki juste musala ona sala kana zwaka temps ya ko répéter alors la répétition est la mère de la science au fur et à mesure nous répéter au senti souplicité moko boye soyez na univers de beauté tellement ba mesana ko ngengisa bato ko sala bato et puis baza ko apprendre toujours ba style asika pour qu'il le ezali kala ba WhatsApp ezaki te mais tout le monde ba téléphone Android tu vois donc na sala ka toujours dans la sika na la kalate na sens wana yango zo mona toujours na zo créer. Et à part le sac aux hommes de la vidéo du jour, ils ont circulé dans le téléphone à battre. C'est comme ça.
Koti musika parce que Tommy Tonage Tantine Linda wa lobby donc briefé à lobby na Tantine Linda lelo rien à voir. Ba lobby au Koti mondango obi ke obomi pe ba ko pa ba te belé parce que bande on a biso bazara bande on a biso to ebi ona ba lo ba ke yo bande Koti ba mo benga plus yo ba kanisa ke vraiment ezalaka rôle on a en dehors rôle on obeta rappel kambon. Oyambi Lindo Kardasha, mais Brifi azakani herbivore. C'est-à-dire Aliar matitité. Oyo qui est Oh Lindo Kardasha, mais Brifi an herbivore. Donc ça nous pinza pour comprendre. Mais Linda za tantina. Linda za moisi. Oui ba ko bala et puis parce que za moisi. Parce que nous ba obenganga on a moni le basila l'homme en basket neuf na jires basila les seniors de Namir ba bina tout na Linda Kardasha. Est-ce que oyebi ki o décevoir pe ba te belé na mona ke o longo na ndenge ba yebi ki ozaki ko jouer vraiment mon bali au comment n'habite sur tantine sur na norben. N'est pas tozonge pa ngana Kardasha. Papa Kardasha ko sala chirurgie. Ka ngande bolo papa na Kardasha imuka sala chirurgie bo mona ngote na ba série ba salaka. Ndino lingana kende siko Brésil ko vimbisa tolo nanga mabe. Aiskangi namoni okate mission parce que namoni tanti Linda moke musika. Non, faut que mission, je trouve que c'est bizarre Raf Ngindo c'est pela. Mona ye zabu chwana iguna et muso da pexe da mutolo, muso da pexe Wani état de droit yango commission au commatina niveau on vraiment. Est-ce que vous que na moko na so va permettre ba blo wana te? Ya lokwa na nzoto nanga moko pona sala ngona katelo lo sako zakate na kata sali polo balanga repo. Non? Ngamo na ibimaka mona osana za mwa mukete siko na makanisi ndo vaino ka sina za vierge. Tip sanga na makanisi na yo zo mona ngande tuka mwana malamu ndo moni ngabonda za vierge. On est photo na muto bobimaka na ende roi ça somo ba réalité. Il y a un comportement no ya ki bo mwasi. Et puis yo pe na pire bol on est basé belé pe ba ça le mozo ba bi que boto le va marcher hein. Te premier ali mwasi oyo nana balita za la kandumba. Pour mi bale belé bazo linga ina nzela. Ye pas obligé ko yoka bango parce que l'aime so mutu wana ko négliger te mutu bale payer wana. Siko tangu yake pa na ye. Mi balongo bazala penze ba yoka na bazala kana maloba moko. Muswaza na moral loka ba frapper. Ascroquer na nzoto. Ascroquer na makambe belé. Menzamba sunguta kana oya bien. Mobali oya linga mwasi na sabu zo bate. Oso comprendre. To prendre mes aka yangwana, bo se comprendre kana mbayi na. Tout se comprendre kana mbayi non, là je salue de très loin Mariam Ibrahim, la soudanaise qui nous suit aussi depuis l'univers de beauté. On est un partenaire on a vu quoi, ça fait du bien tant de paix ça bon beauté. Tantine Linda Kardasha, entre nous yebisa biso, qu'est-ce qui fait que quoi poto eba un bon artiste, comédienne ou comédien Toé benande ni na misala nini. Ça zone ba critère. Toujours présent en scène à tout moment. Ta joie ma bé fois ça là. Non, tantôt lo ba nancité ngana zoloba. Premièrement, faut à la présence en scène. Pense à la présence en scène et l'axi que bato ba otali ba osepelane. Ba osepelane pourquoi pour na talent zanango. Pour la création zanango. Pour l'actualité au zanango. Ba activa ngo. Oh, to activer ko to mabondeli na l'église ya. Eh oui, chaque jour que na mabondeli bi que cette personne a monique da salle il y a 3 jours 4 jours simbité na côté mangengenge. On va activer quand. On va comprendre. Et parce que ce qu'on là le sika mo que ça t'en profiter bendi yo. Parce que yo siko moto normal zo activité. Pourquoi? Yo za na Belgique. Oye Congo ko activité. Activer ni non ko ba boy. Les na soki na Belgique obitena pe ki ça mais qui ça donc vraiment na betanti Linda Kardasha. Activation yangwana. Obligé. Donc un bon acteur ou bien un bon artiste azamutu oyo et a pensé ka mingi na musala na ye et si kazali et puis azalaka toujours na vision ko sepesa ba fanatique na ye. Nini o ko di ko sala pour ba sepela. Oyebi combien de personnes bazana ba stress. O tantine da déstressable. Pe na ba lo sako ta 20. Tanti Linda lo sako. Apesa ka mwasi mombongo te à côté kantions. Tanti Linda tika boyko ba tanti mo sepela te. Tanti Linda lo sako. Etinda nyei batinda ka motote. Bandeko. Tanti Linda lo sako na yo. Ako yo kelengi akoko sanobe kolela. Oh. Bandeko boso ka mamonga na zo ka. Tanti Linda lo sako na oli. Asuba mwasi ekati saka balabala te.
On a photo à télémission. Tanti Linda, lo sako na yo. Basi bako tula masange kote kama. Oh, Nzambe mokili to fanda makambo etondi ebele Raf Ngindo za wapi. Tanti Linda lo sako na yo. Etinda nie ibatinda ka motote. N'habite Moïse Moses, n'habite Mosala to banini. Tanti Linda lo sako na liso. Ranso koko le pétrolier na Luanda lobi obebo ba pasteur ba koko ba riche mandimi ba kotika la pauvre. Apinzao ozoyoka na Joël Mukut quoi. Na pesi mote na la loulou quoi. Dans la loulou la biso Joël na salon. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Mi parlais déjà de Miesa Libanda na Miss Nanga na Zomona ngo. Et troisième fait colis quand on le va qui troisième colis déjà. Ngane Libanga. On a yawate. Na yesi zibe service. Na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko. Transit. Oh, ngakuna banga kina esi mwana chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que tobenga bango monde entier. Ukanseli kola mundele. Na moni Angola. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sika nini. Soko uza na Colina yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer yemuko akuya kuzwa yango. Pe yawe na Kisasa. Kaka Kisasa te yamanyata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, ezate. Tanti Linda lo sako na. Mwasi alipeka solo azakobe lengi na mobali ya kwiti. Ba tanti bolimbisa ngai. Mais fona ebise kaka. Tanti Linda lo sako na oliso. Libula wese banga kabolumbu a motote. Obike tanti Linda nena maloba na ebite soka na nani vraiment. Tanti Linda lo sako na oliso. Mwasi a soda azali motote po civil amataka. Ti wana ndi fali. Na mika sika. Tanti Linda lo sako na oliso. Moto abolumbu ataka maboko na poche te. Mais pas en bilamba. Tanti Linda c'est pas ça bana États-Unis hein. Elle veut dire Guylaine Boulkassa c'est pas na lolo basila. Lo sako na yo. Biso ba mongo toloba ba kundu luba fika ntaka babeta kambata na mokonga nkoba te. Isongolo e. La kisinini ebisa. Asia monene na mati likolo ya moto na mbandaka. Moto eko kende ba ko tambola be na nzela mabulu. Tango ba ko kende na sime ko sala isongolo. Bongo. Obe isongolo.
C'est l'ambiance de cette émission avec Tanti Linda. Ça fait du bien dans l'émission Bakenda Sango. Tous à l'araboué, moment souhait. Moi, c'est que ça l'arabien. Tout le monde appelle à stress. Bana poto boling araboué. Bana Belgique, bana France, bana États-Unis. Et ça l'arabien, boy, vraiment tous à l'araboué. Napé Simbote na Bebeto Bolo, Oazolonda Bisso, mon ami personnel, en direct de Bruxelles. Et René Kabassil est de Bruxelles. Mote na Pinza ou le matériau durable, Oazalana Bisso. Pinza ou matériau durable. Dena moni na pis mobala mwindo ya na pis mbote belé place aux allées ya pesa ngaba conseil belé na busa na kate un jour na bima na yebate parce que ba période pe sotaka sika boya Alpha Boko la linga mamba boete l'honorable na pété boete mba moko buya na nga sunga za na mbongo te joa nga somela bande génique a pinza. Je salue l'honorable Alpha Bokole et Kiribiso Nabiso. Naiti Kimbukus. Napesi Alpha Bokole mbote. Mito pesi mbote fokatalo, fokataboy. Mikolo ba bengi mokonzi. Yengana ite bad bakati. L'honorable Alpha Bokole, je suis là avec le Tanti Linda les Kardashian quoi. Il y a Bisso et yo. Tanti Linda, mais j'ai comme l'impression comme il est trop sexy et zanine. Kindumbaga atonen. Kardashian te yaya. Yaya ozo ko moni pondunde basombi. Nde badongoli po moni, nde batutango moni, nde batena ma moto moni, ndenge belio ki solo nango, mais au lieu na ote. Yaya bomi to tango ya nini yango yaya. Kade la panzi ka bomi lote. Yaya opta banga. Panzela mobile na yo, ko panza mibali abatute, ça bien est-ce que ça est ça violence, et la violation hein. Violation faite au tambulaka. Yaya makambo na mona libanda mboka. Ya pardon congolais to ya moto comme ba complexe bangam lo ba kapota ba bantu hein na ko condamner peut to ba mutu na culture na yi donc c'est comme ça na culture na yi mais j'ai comme l'impression que Tanti Linda pena c'est bon hein parce que na monina to le bagisami na habité mami makesi abina to na est-ce que ils a vraiment to lo na yo to tchara bichacha na ko ba vraiment tchana ki tomber kana mbai ni ozaka na yi po yo tomber na menisio tomber na muta tombola ba brique yaya. Ah bandasko ko miona yo yaya. Sikoyo za na problème na bata misala mabo tonde. Comme le cas mutabeta la libende bana Luanda merci pour tarde bon dia ndebo yambenga bien merci vraiment dans les boss et Laurence Okoko. Plaisir nangeza kake. Oui les boss Laurence Okoko. Sponsor nanga yo tout na mutaso menga dit pas plus de 30 quelques mille dollars. On a pré-traite. Na ngo on était na full option on zo ba blague. Et loko wan des obets sabatu mité donc sabatu muto. Que Laurence Okoko. Boss Laurence Okoko, mes salutations. Okoko, na plaisir na kobo sana bola muna otena société Mobiba et puis mon vieux Alex Fumu se bandera imina sonal na kata Luanda et yebika Ashura Motel balobi ya papi matalata la mobali ya mwino mandefa pembe na pesombote noko judoka lu yalo tozonga so Luanda kana makasa Laurence Okoko et puis bana ya Jobu ba mbenga très bien merci na Jean-René Golo boxer KO. Jean-René Golo boxer KO et aloba ki pazo sala donc izalaka ndengwana venanga berio okitakati mimi orange bambote na yo pasteur Mendonga bango baza bato na kobosa na bango te obligé na bigo za reconnaissance c'est le grand mouyaka tempête du désert na kati ya Jobu wana merci encore na binom bo soutenir ngai et puis Mado Ngolela 207 motema ya Adolphe Mutebachila muina mwasi mbinga na copine la di Schengen et puis Pélagie Massamba ingandangiri mabango baza bato na ko bossa na kate baza bato na ngai vous comprenez oza mutabato ça va vraiment bien en pesi sumbote na le boss Alex Mfumutsi hymne national et sans oublier Yannick Fomons et sans oublier John Malolo 00244 record de Luanda et Angola quoi et ça va vraiment bien Tanti Linda oui sabiso pona yo ce qui vraiment faut tanga 5 artistes comédiens ou comédiens au basala musana bon bien. Et pourtant, il y a sous moi 5 oyomonaki. Bah, bête à peine moi. En tout cas, la question est le problème est aux autres nangao parce que ngana koko tanga mais mutumsa zone ndenge na ye. Alors ngalo ko na za carte d'achat, j'aime pas vraiment que muta manque un respect pour peut-être dans le combo mon combo mais je pense que ils en artistes basa comme ça là très bien. Que Pinatala Kabango, c'est belé. Notant qu'à 5 il aime soumission bon c'est pelaté. Tu vois, baza penza ebele, baza musala bien, mingi puis baza lipamboli baza respect, baza respecter bato bakuti ba yaya to kuta bango to respecter bango, misu baza ba impoli, yonzo mona baza pena, baza aussi la mois avant quoi, c'est comme ça. Yamba aussi la mois avant. Est-ce que les lots qui est vraiment il faut le ban monde na bino, qu'est-ce qui ne marche pas? Au dénoncer nini, oyo, au monde pena qui non, yango peut-être yo bo mamusalo yo.
mingi baye na télévision pour na kindumba. Bon. Mingi baye ka pour amone Kardashian sali succès. Mingi baye ka ko simba les sons pour amoni yo. Et baka so simba les sons tongo zaki na Belgique, peut-être même je ne sais pas. Musu baye ka pour amoni grand caméraman na simbi caméra film. Quand il reste mutunanga tongo ya kalayebi, azo na boki mona seki. C'est kate. Angwena fongoli mundoko na sepe makasi nzina okaresser. Bon. Donc ils akandingo en fait Moussala Oyo, Gana Salango, parce qu'il y a un tapé Sanga Moussala Oyo, mais je ne pense pas qu'il y a ça erreur. Mais c'est un qui va orienter, on a Moutoumoko, putain, on a Kinga, on a Kingani, Maman Abino, Tata Minonan, Pungana Mona Mbalo Sombo. Mbalo Sombo, Talipena Mouta, Banda, si la rate, Bavenga de Smokere, Koromoto, mon prêtre, Bavena Somanga, Undenguan, Maman Mbalo Sombo. Donc, c'est-à-dire, leader en a Costa Vimba. Merci na copine nga zaka na Paris motema malamu Mireille di Kenfu motema ya papa Marquis c'est yé na kobo ça n'était pas qu'il y a parmi bato ba soutenir nga moralement na makambebele et puis balobi na kati ya Londres na moni yemoko tous pepele ya metolo mobali ya maman Emilie Nzemba maman Likelemba ya tous et ton tous pardon ton tous ya yemmarno lo ba pardon na sepelaka na émission sozoleka kitoko na mona ndenge le boss Adolphe Mutebachi la muina oyo azana mbongo mo ebele na mboka wana quoi veut dire yako komisa akokomiso mboka nyoso lingi kana seconde ce ka lobby boy on se retrouver aux États-Unis né abimisa 1000 personnes aux États-Unis Adolphe Mutebachi la muina le boss na sepelaka parce que yo kaka lito imoroté merci beaucoup mon boss Linda Kardashian okobisa biso rêve no makasi ya vie zaranini. En fait, on a pensé, bon, na vie artistique, ton avis normal. Non, na vie artistique, parce que tant qu'artiste. On a pensé vraiment, na ba série professionnelle en fait, hein. Moni bazo ko pesa so ba remarque belé. Et talaba Nico, Kingandi, talaba ivoirien, en fait, disons, talaba nigérien, talaba obanani. Bah indien, talaba ninga voilà parce que baza vraiment na ba soutien mais biso to sala musala oyo kana bandeko o bazo sunga biso ba mesene ko sunga biso loka ba tedi tendai maboko bank loke tendai maboko bank zana mo on peut belé tendai zana mte malamu avantage na yango écoute ça makamo belé te yalo baloka kolobo na nga obenga yo etango kutane ba enveloppe tel tendai on a bien assez le moment nature qui ça l'a bien tel tendai ko ça ba jeter wana patron parce qu'on a zakana bango ba Mamadou Arisho wana bibi chamala mobala Mamadou Arisho mbala bibi chamala église hello ça l'a bien tende ko mo ebisinga bio non Mamadou Arisho asila mais na silika makasi parce que na bien force ya vie wana yo crise na Katangola qui vous a dit que crise na Katangola pendant que Laurent Sokoko le pétrolier azali ala binomo vraiment batambo wa bongo wana Sokoko azali crise ezate na ke na kata Luanda na zakina et puis nga ba patron na tanga ezate ke na téléphone ka ba boss na tanga na zakana ba lire na bango Mamadou Arish na ba Faki Bengi ba Morgazena na princesse Bengi ba Ricardo ay ko tala nga ça c'est pas en euros et puis après $5 te euro le bank ça na mona maman Mouilo Béatrice Soaz na Edi Bolondo maman Mouilo Béatrice Soaz euro nakata Luanda sko yo yebsanga ke no Luanda yana nina Mamadou ke no sila Mamadou Arisho a manqué de la respect o na mutonne ti bibi chamala ona mobali ya bibi oui et Mamadou Arisho a kabelo mbongo en euro mais en Afrique et le bank sanga yango ko ba Laurent Sokoko so kabelo mbongo faut que tonge na sematika lokwe pour monter mbongo Laurent Sokoko zo kabela mutunga mona krake mutu ya na régla non arrête Laurent Sokoko boss alingane to kumisa ete Mama nangaye ba mongo balobi likambolo kitagalave Sokoko yaya OK loin salika 20 jours ni spectacle nazaki loger dans hôtel nini faut mi tout na question elo na linga nazaki loger d'abord dans hôtel nini vini nanga nazo mener Linda est-ce que vu que on a ntambola ke luka batu nazaki toujours na carte hôtel et puis na zongi na jeep nini est-ce que vu que Laurent Sokoko linga te ba kumisa avisanga ke kumisa ngai après que ça on a commissaire na le bord et puis dans la contrat na société Sokoko le seul artiste et comédien dans la contrat nga na lokata Luanda société Sokoko et puis na zonga ngo sikoyo ya on a ebisi mama lopango za na relation bien ngai parce que so na zongi ça so na zonga supa na hote donc pas nanga alors za nanga bien pona tikelo garantie na biloko to na ndako so so na nga mabe no tikelo ngo ba na quartier na ba cool dans na ba pomba
Malobanani, il y a Laurent Sokoko. Nabi que le boss Laurent Sokoko azala muté malamu. Abi sanga biso na kabeli ko bisa batute. Parce que bato muté malamu bazala bon so pression à gauche, habité gauche ça bato à droite c'était pour ça bien. Et ate bato muso so pression monga gangi. Laurent Sokoko boss, mes respects mon vieux. Et ça va bien. Il soit kabeli nga ya lobaka leki nanga lia mbonga motoki. Fa ebi ke za mbonga makilate. Tonton Mike na pression mbote siko zali na mama Mike Chanik, Mike Chanik, place aux ali vrai chéri à Mbokoyo, si aux ali vraiment babi na ville ya blues, na pessimel bambote belé na mon thème malamo bozalaka nango tonton Mike, merci mon grand frère, na ba bêtise danga na zakana ngona ba caprice danga ta kele kino moi si otika ngate, na pesimbote na ya choisi matata Ange Céleste na Orléans, mobala Carole la gabonaise, choisi matata Ange Céleste. On comprend été Apocalypse bela de Guzman, dégâts matériels. Abinanga lendi au quota système. La Kardashian entre nous Apocalypse bela sila na ye ozozong ici na la page nini vie na lobby trop à sila na ye Apocalypse bela que sila sila na ye envoie bibi saka soka na ba million tana linda uzo comprendre na binito yondengo sawa na fanda na yo na topenga sa yo na Dubai yo staffé ona tout savoir Apocalypse bela asila na ye kana aux États-Unis Apocalypse bela na yo kayote matériel wa ben red dégâts matériels tuna kerle kalu du manager nanga za na Braza wana l'évangile selon yo selon ngate tuna yo yebsa yo et puis kana Braza skubi na vanda na banani fana banani bete en homme solo on a vu que Claudia Sassunde sola bien makasi bon na pesi ma Claudia Mbote belé tona yaki ba mbenga kitoko na zaki vraiment na ba le pétrolier kiki mais Nina Okemba la fille spéciale na zalaki na liaki na ye na vanda ki na ye Nina Okemba mona papa Jean Dominique Okemba OK ah mais nabi famille on a bien Mbote na Nina Okemba je sais que bavela nga roga et inda ki osangana te na pesi Mbote belé ya roga et puis Kadi Bongo bambote na yo donc on a bossa na bola na bango te bana Brazzaville ba mbenga kano donc isukoto pesa makambo siko na Lubumbashi bana Lubumbashi batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi et mi asemaka Swahili kidogo no Chicago ba okanga ba Swahili bazao mi asemaka Swahili kidogo nazo ya Lubumbashi na makasi ya nani na makasi ya Jojo Mandiki Mapata ya Jojo Mandiki Mapata comment te mapate pe ya c'est Jojo Mandiki nazo na makasi na ye et puis bana kisangani déjà bozala ko sepela parce que tantine Linda Kardashian azakoya kala mingi te boza ba date pour la confirmation ya Jojo Mandiki Mapata merci parce que vous soutenir Kabato mécène quoi mais tu veux sur la single on parce que single on donc qui ça sous na plan au côté studio il y a kubata mantumi tunies qui ça qui passe qui va checker voilà trop et na Angola et pas au et pas bayayo tozanini po koti ya obata moboyi ba soutien mabanga kutu ba benga ba oluka mabanga ebele babike zanini donc statut télémesika monte panzanaka et loko na bimisa na salle featuring na Metamebor Metamebor metano mo loko sa biso bia vato tali solo na côté studio na bisaki hotel ngande na dévoiler na bike na miselo mo boye yonde munoko batolo munoko tonden pona ngatela lobika na munona ngamo ke bazela pi précité mabeka pona bimiso na miso na bango beti li solo to lobate to non li tanti linda to beti li solo ni na yembeli na kati oui atenga na bina mto yembeli mais otanga na kombote na mona dévoiler bomela ko za ingénieur c'est bazela ngo franchement ils assurier avec les jeunes filé le mingo dans un studio nazo yembela patron vraiment je dis patron nazo yembela na patron et nazo yembela ye aza surpris harmonie lu kango zo makalate bo comprendre le niveau ba soutien kana bato ba soutien na rabi soto ko bossa na bola muté donc on est vraiment ensemble avec vous ndeto robaka ke Neli Munduka mwasi ya pembe batatu beli Neli Munduka na piso bambote belé et puis ya na ngai Claudine Asemila double nationalité azaka na Londres na Canada parce que mboka za na minute na yebindete et mes grandes sœurs nanga kiba koza na mboka weza mboka ya Willy Lumina frappe encore azaba côté wana Claudine Asemila et puis na to peksa bato mikolo na kombone mutombeka so na kombo na so anali na Kardashian yondo ningo particulariser bato tu ba koma yo ezara nini ozara cho petit mot ngo circuler na kombo na bi mutombeka so so linda sa charger na quoi arrête
na sepelaka komona esalaka bien mais ce qu'on a moni oh chaussure olati ola chaussure eza nini sandales préservatif c'est-à-dire capote parce qu'il y a transparent est-ce que oui bana miki bona na permission on a là-dessus préservatif tu vois il faut faible non mais non oh non bandeko botata ntsilinda aluka nini vraiment na nzoto mwana mobali wa Hendrik Basila Leandro ah bon yo ngamba ndeni ah bon franchement to meka nini maman bozo oh t'es entre nous yo pena non yo ce qu'on a Zahira non arrête non c'est l'ambiance de cette émission ça fait du bien pour ça photo sexuelle en fait revenons à notre tabac à nos moutons yo pena non comprendre ozarandoki nazandoki te nani naza mutu normal naza na ngamta misa mabete na mutu priya trop et puis nasambela na bima église bima na sayo bato bayebi yango zo mona makambezo ya ngaso mekina kaka piba na kombo na Yesu miango ya satana panza entre nous bato bayoka te source inspiration les akanini nature vie normale yango source inspiration nanga ndeti dans la vidéo moko lobby ozoka vona ngeze pe cassé parce que nazaki na studio ça fait 3 ou 4 jours là na tournage mais dans la vidéo moko na toloba qui ça makambo na lobby muninga zelongi mabenga no to yebiango mazingola zili mbali na ye siko libala o yazwi yo yebi ko zelongi bien mais ozoki somba bilamba kano o yakana feto bi ba sentir nga na feto wana oh ya muninga zelongi mabazwi libala yo ko telongi abazwi libala te siko yo rasini ni ba olula nde una fetango ka nenga ola ta voile star a fete zande ye siko nde ba ko petika ye ba fara jouer na ba fort de terre soki 3 couches ya ba mona hotel et puis muninga beng so na fête anniversaire après sur invitation la tente blanc musu rouge tango muninga baluki yo la ndese baloba sia ala tanga piscine ya de nini yango tena uniforme matanga auto uniforme ya nini yango okende bongo oye pe na fête okoti bu o melanine champagne nini Jack Daniel oye biso za kinga na saloni kosimba boete madame Osilika kosimba boete obinga na saloni non saka lokwa muta parquet voiture mabe libanda sku ba benga ona kata fête ya tantine yo bon saka musu aleka tango bimika na kangi porte pengete bima libanda pour la belle ta pepe voiture rouge noir na benga ina ngayo mais t'es pas obligé de se pélisser muto bengsi na fête pour aza muto fête wana te si yo alengis fête na yezala ndengo wana yelo ka ba film musu bazalaka soka za na zemi comme impoli au mona mutu ba manquer so bali ba gangela te boutique zimi salaka mutu motema moto oh ya donc impolitesse ngo na zemi na yo etino to manquer président de la république dans motema moto zemi etino manquer généralité oya ko manquer nga maman asumbanga ya ngaso na ba terre ngande ngande ko langa bala sente yo ko ba etiko pa na biso siko ko bika ko manquer mama na nga bato balo balanga kite non eza zimi mte sale bongo sa motema moto faut manquer pe président de la république. Moi betenga lisolo Igor Fulumelo la tête de l'évangile aux États-Unis na Rodrigue Nzenga babi na tunayo il paraîtrait que au surprenant indegono bazocha lito ina coin yo posengi moto cha lito acha pelito est-ce que c'est vrai? Ya kotanga lito ko bi Yesu to Jésus poko za lito za moto bakataka lito nde batie lito pa Yesu azongi lito ya ngandeni. Entre nous c'est clair moto azolinga yi munde kona yo po bia linga yo. Ba escroc vaginal ngala ki elinga bango katukamba ya pardon mibal ba ko so ba lesbienne yo bien côté mibal ba ko sabe so mabe mingo komi na suko bina ko maka lesbienne est-ce qu'il y a une solution des solutions te mais ko yebsanga bango tu ba kandenge mono sani celui qui ligne des fois conseiller ba jeune fille à lelo ndenge o mona ba comportement ya monde ndenge zo kene na ba jeune fille tant que yo pe mona moi si mais n'habite yo ce qu'on a basi oza leader na bango to zara tena leader tena zaka tanti lindo Kardashian s'il faut conseiller ba Kardashian nyonso oui ça va on y comme conseil en fait yo fier on se kozani on ngi balinga yo pozo simba na habite ata tantine Joël na univers de beauté za la beauté vrai bazaka kano tikolo babongo to tumbukisanga pamba bazaka gu en fait moi c'est un conseil bango
moi c'est pas ton mboka, tu vois. Ezaka te okvandi okangi maboko na makolo zo sala effort mon côté, il faut qu'on crée toujours parce que vie elle lomba la zolo ko pozo lo kezaka bien. Tana baba pesa moi c'est mon bongo ta ko teka nyoso basi ya mabende ba oteka nyoso mais moi c'est malamu a oteka ta ko soutenir mon bali na ye. Tu vois, nazo ko encourager ba jeune fille au baza bien, au baza respect, au baza penser toujours un jour baza la ba grande fille, ba grande dame. Alors c'est bon. Mais oyo azane ka ke ye mokai bakane ngo aussi ça makambo na ye parce que rendez-vous ça kana kibo mama ozomona miso ba ka ke ngam se no tanga te parce que no bala nanga o bala mi bala le ba mo linga moi ça lo ba France moi na lo ba français mais moi e bien français te mais yo suko ye bola sabana France to ça ce qu'on dit tika otumbela nga bande ko basi vraiment ça la bien te pour fati kaka linga boete na Gaël ka yo tanga bakoma bato atamba yo beto na nzela etalinga te mama kalunga linga mama bo nga chambre ya ayebi yona ya na ngai so voyage de Chine ile anga caleçon ayebi Gaël tembe ozo kama mazolo baba ila bato ba caleçon na ebite yo tango ke na Chine ila nga nini na ebite bangi so caleçon na be sous-vêtement de lobelo te lokeza caleçon na linga na nde bangi si yo kasi yo belo caleçon peut-être nga ba ila nga ta basket parce que nga linga mo basket moi trop plaisir n'angezaka parce que yambinga ba fanatique nanga batala biso et puis ba comprendre quand même toujours qu'on prépare puis biloko asike et puis bazela ba mona swingel na bango ya 3 minutes ezobima na sali featuring na meta mes bords artistes chanteuses bon comprendre ba talent na ye et puis bon comprendre le rythme ni na sali mais je vous assure que rythme on a besoin de rythme il y a musique de recherche au monde ba musique ba mombi ba betaka ba simple ba betaka ba shaggy ba betaka yango musique na beti vraiment na ke moi likolo bon comprendre le niveau na ki bo zelango bo yambango bien et sanga plaisir. Merci na grand caméraman Chokomil Boron Tirano. Merci na univers de beauté. Non mbalo yo. Moïse Moussala. Moïse Moussala ba benge kombo moluba ki ana nini 3W nini mayele.com ba benge mayele.com. On a code à univers de beauté. Siko nga na mona ba basala ba lox batonga kana ba col na basinga. Trop chitoche. Mais ce qu'on pas naïe non mona tonga mazo tonga no c'est baté ba coordonner té il y a opération té asala ko sala ye moko to azat muta traitaka lox Linda entre nous tombande ko simbo mutu lala ki pongeza nini ezaka ki poza azadou et puis ozandumba yango kendaki mobimba entre nous bande bazolanda yo mutu na pelaki te na bengishio za mutu kolobate na ti transparent bondongo zana o sentirité non sentir nini vraiment botika mambo tozoloba oui comment qu'un respect bande ronio so balinga Henrik Basila ba c'est piano hein non non monotin non monotin eh moi c'est nanga aussi s'il te plaît Nazaria Batou OK message nino toko retenir na ba programme ya tonti Linda na moni la succès comme makasi to c'est la toka ki osali groupe nazabo pour quelques jours nazo talsamando qui quelque part et na confirmer bino kande to mesana koloba na bino boyba ke place artiste azali mais bon s'abonner toujours na chaîne YouTube nanga Lindo Car dans TV ba mi nanga Instagram je suis toujours présent bobika ndenge zala on est là na pesimbo te na die Maxime Bokani ya Marlène Tezaza awa na Congo maintenant to mona nité Mbokani nazo comprendre te ozala ki sasa mais to mona nité matomona room na peso ba motebele na Belgique na Habitat et puis na Mbombo bino tout ba Prince ya ba Josué na lingi bino mingi avec les jeunes Philolo Mingu ainsi que Emeris na motebele donc exaucé donc bino tout posa la bien obi ke trésor mputo azongi ya Gaga trésor mputo bena zongi mikolo azo sur la guitare makasi trésor mputo ya Gaga na pesi ba mbote na ngai na ya Jojo Mandeki Mapata balobi Laurent Sokoko le pétrolier on est ensemble avec vous donc bolingo beleka pona bido na bolingo bolaksanga merci plus 243 Yaouli Moucheni Kodamboka na biso c'est plus 243 Yaouli Moucheni 89 633 et puis 0667 ça c'est mon numéro nanga Ketch c'est 42 Ketch kasina pas ma numéro ni saute numéro à Ketch. C'est bon, c'est l'ambiance. Non, c'est bon, 42. Non, bon, Kassanga beta matolo. Déjà, Yoki, numéro à Ketch 42, et bon, il y a soutien. Et Yebikanga. Et bon, il y a t-shirt.
Eyebikanga. Yakolan. Eyebikanga. Ce vêtement. Toi, tu as soif, hein? Nous avons des annoncés pour une article attentive Linda Kardashian bete absolument li solo moro il y a place à oti neni les kaki et ça a bino plaisir parce que yé azalana na yango na kati azana œuvre yango ebimara yé vraiment atazana azaza boy vraiment ebimara na ngabo na habite ce na baby sai tiro na niveau boy. Merci Nabino Nyonso Ozaki belé pour notre émission Bakenda Sango Ozaki présenté par Yabino Ndeko Hendrik Basila Léandro Obolinga moi mingi wana tout ça toujours na monde Kinshasa yango tozo luka Bino Ndebo Senga bisoto luka bi ba bato Bino Bolinga pe moi mingi yango to aki lelo tombe pour Nabino Tantine Linda Kardashian yenda zaki invité un somo ko lelo ceux qui participer à l'émission bo pe sa merci na kolo o apesi biso souffle de vie bo pe sa pe merci na boss Raf Ngindu. Oui, à Dallas, voilà. Pas à Boston, on a échangé à cause de Dallas. Oui, à Dallas. Bon, ça peut merci. Na Yemoko, docteur Jeff Njadi, les têtes, don de Dieu. Sur le raïto, au Makasi. Bon, ça peut merci na moto na ma caméra, Raïs Kangi, Kangi Aba Raïs. Et sans oublier à Christian Mboui, Oya Boga Rwana, et ça l'a moi bien. Et Serge Mpiana. Oya biso ya Congo promo wana ainsi que na famille Basila Lolo Basila l'homme en basket neuf je reste Basila les seigneurs des Namir Igor Fouloumé l'homme à la taille de l'évangile Blondie Basila les charismatiques Radi Basila nationalité belge et sans oublier petite sœur propre Bevi Basila de cœur donc na sepela o kabine salanga bien mami makese la belle le bel et salon univers ou apesaki biso cadre ki to bomoni salon professionnel soza au kangimisu au kanzoza na New York mozanora na Kinshasa awa au kinoga na avenue Colonel Lukusa na shopping mall au mona unique salon zaona salon univers on au mona ba Joël au mona ba Tantine bien on ba Gaël au mona ba Moses vous veut dire Moïse Mossala au mona mo bande ko belé au bazala on a vraiment c'est du professionnalisme awa ndengo kotaki eza ndengo robimate so kotaki ndenge mo bobima ndenge mususu merci beaucoup à celle qu'on appelle Fati Ikaka et puis Mariam la soudanaise n'a c'est pas vraiment pas argent loka soudanaise loka sénégalaise misu pembe loka mutebe ko beauté personne na ba prière mais na pese mbote sika zali parce que yé soko yé na univers de beauté olingi maquillage il y a style tout il y a soirée il y a mariage il y a anniversaire il y a fête il y a nino na nino yé en salon na ne musika ya nino na nino yo tanga pe bayo soko yé ba kata moni masuki il y a un univers de beauté parce que basalo belé bakataka basuki na mutu bakataka basuki mais awa professionnalisme nyoso ya bakatio awa voilà asi vrende ka golinga. Joël Moukout, merci beaucoup. Donc la Loulou Nabiso et ça là moi bien moi c'est moi à peine. Alinga kolongolanga maquillage na beaucoup na misapi. Ngoli yango na saka ndozo kasa nzembo to okazo sala ngo bongo kapo osoine mabe. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Montpia, donc bel homme. Mon bel mot à Pemba dans Bruxelles, on a Kadhafi Lumbala. Vous appelez sexy bah c'est Bolim Bisanga. Vraiment natikeli tanti Linda micro à c'est pelisa bino bete absolu solo ya voyage ndele. Ya na kena voyage na moni mona mwa mukiazo pesa rapport et papa na ye. Azo funda ya mbala zala quelque part wana mama papa bi oui ma fille omoni ya yana mbala zala na porte asuka kuna azala kaka so amoni nga na lati jip na nga carré aloba na nga ona mata na nzete na bukele manga papa tomboki na mwasi na yabi no omoni makamda linga te mwana ko na mandaka batu Claude Shepa tomboki abi voilà mi bala ki sasa ba ko violenga mwana ezala mbala suka mwana ko ta sukuna te papa tomboka boko melatia bingi bana senini akei mama tika la vanisi mwana kita bia bon donc yayana mobala la so monoti kiloti na auto jeep na ya carré katinda ko nini o matana tito bukele manga o eba linga katala nini mona balinga katala nini yango alinga ta sous-vêtement olati mwana bi ah bon maman chance nga pena zaka mwana mayeye mungala solo sabi na ngana matana nzete na longola langa pe kale swango bisous bye. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA.
eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet na Sepela TV même biso ndenge zo mema biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.